congodialogue.com. congodialogue.com. Un grand merci à ma fan tout bolingaka Congo Dialogue mingi bolingaka Francine Ngembe. Donc grand merci à bino tout abonné tout besoin s'abonner à la page na biso Congo Dialogue. Pourquoi pas na ma fan tout besoin soutenir émission na biso. Pourquoi pas na ya Willy Moucheni Koda Mboka depuis Paris na bosse noté Piron Ngombo El Picasso babi rien à dire Chiro Mambo boss na Racha Luanda. Na sabongo na Kimbe Freddy Akimbe vraiment tout sur l'Olympique ma solo parce que na fana pas na mon message de côté Akimbe a besoin na ngata tellement que nga 5 ans il y a encore 5 ans de la presse na bimi pour te ba marami to solo Akimbe parce que to panzi to panza sango toujours donc moto epela makasi babi côté musique moto epeli côté net ba chroniquer avec moto zo pela ce qu'il faut te attention mboke epeli pour faire Akimbe mda kitara ba attention na nyoso yimda bo ba moto yimda chaka kimia mais tu peux te solo lelo. Freda Kimbe. Bonjour Freda Kimbe. Excusez moi on attend on appelle ça bonjour, on a pourquoi on appelle ça bonsoir, on a internaute tout bolinga Nyamakor mingi. Bonjour Freda Kimbe. Oui, bonjour na Nyamakor. On va venir à bon 5 ans. Bonjour pena bateau surtout au Tara Congo dialogue où il y a Francine Ngembe et puis bateau au Tara avec Cléboa donc de la nation Tozawana et puis na Kovo VVK à l'international. Ouais, voilà. Merci pena Cléboa babi si tu dois évoluer toujours mais Freda Kimbe. Toujours dans la Babylili parce que tout le monde a dit que n'engue bimi moto peli na musique awa et que yo chroniqueur musical au Panzarmo Panzisango réaction no per vina ozanini. C'est bon. Kitoko na lobanao. Côté des pliques héritiers Fabuga. Na lobanayo ndenga lobanga za au milieu du village et puis nga soutenir tous les artistes. Okutanga kitamboti. Oyokutanga na muto asimba ma déplique. C'est-à-dire quoi na yesu mwana kitambo. Ah voilà. Yokutuma ma kitambo kutuka etalika yo moko. Siko awa skonde zaboye. Na yeko solo là pour ma déplique pour la préparation ya sortie officielle donc présentation ya disque na biso ouverture ozomona donc déplique ya bindenge to solo na ye les na esko ko ba programme nyo surtout to sango ne stratégie ko za ne donc nga na ba orchestre tout pour ba misusu ba ne ko tatenorité hérité za massa nga to tanga na ye ça c'est autre chose na za président faut bon saper ba langage ba Kimbe s'il te plaît akoma président il y a groupe na bien sûr que yoza ami botanga ne mais faut le bon pe na baningi moko boy c'est quoi camarade ya matata ponyo ya ça dit quoi héritier Watanabe mon ami d'enfance mon ami personnel mon ami de l'école Gogan voilà motona temenenga loba toujours tout cela na ye bon ngabi ya ngabi mambongo kopesa bona na ngote mais na chaka poa ndenge pika bomonikaka na zochapwa nemo pena déplique pomba pomba niance ah mais Akimbe ngabite yaya ngabe malabu madon koyate fo na pia hote wana fogo luka ba producteur banini mais na koyaka poa nemo pena fabo rien à dire masala ngape su obinyo mundebu na chepo tala lelo batino zotuka chabo donc esimbi ndemo pe susu na Didier Lacoste voima pangi mai foudre solenga bino yaya ozaya na ngakati zanu calme ya na yolo na chopo toze la fait devora ndemo pe na papa ya biso vena biso lever agbada Kofi Olomide oyo n'attaquance kala mingi te oyo to chapé poids ils sous na soleil wang avec swag ndemo na ba MG30 ndemo na patience ibembo oyo kutu kala mingi ta ba mbonde zobima moni patience abuki loketo makasi ta ba clip na loba na yo patience ibembo bon mezoya ya danger eza pesu popo mona ke ngana za partout ils un artiste moko azaka libanda ya Congo comme on a eu champagne overdose ngape kandi mtu na ocha poa ozomona ndeto sola yena wana ba trezege muchi Socrate binanga no Akimbe simba ma champagne magazi na simba ekitoko voilà mais ouais merci Freda Kimbe Akimbe siko na net ningi lelo komi grand na kati ya Cléboa
pendenge peu oza ko évoluer makasi partout dans le monde ba kimbe et tout ça la rondenge ni tango vando sentir ba baisse na eux na ba makamu na tout ba koma ko lobela ngo partout dans le monde comment ça on est dans zarano akimbe moko boye mais lorsque le koma akimbe oyo ça la rondenge te nga vraiment na za boye na comité nga moment na miloba na comité na Frédéric Akimbe normal il faut na comme le roi ba star le roi ba Karine Mokonzi Tara Karine Mokonzi star la baronne il faut na comme le roi ba Karine Mokonzi il faut na comme le roi ba Matika Songo faut nga na comité na zananu na bébé do talaka na msalo na ngutota 50 biso to ba bébé ti bino ba déjà ko koli déjà siko buleka ngana yo to à niveau mo yo leki ça c'est mana au préparer bon non ma nyama ko na 50 faut na liae faut na liae maneno obima bo faut na beta bo ma faut na dame yango na kangi mabe Nikolo kangi fort magana na kisongi na kati mais ça va. Ouais, merci Frédéric Akimbe penda balobi azali moko mopanzi sango ya Kleboa tout ça na Frédéric Akimbe yo le baka tout na bazaka ba petit na yo ozaka na bango bien parce que ba petit ngo bakomi ko boya petit na yo tout ozaka na bango bakomi ko boya nani aboyinga to se ba tous les o benga ba petit na yo te yo moko o le baka cité yo moko bi baka ba boya ka ba te giliti excusez pardon malembe okotata ndambu zela nani aboyinga siko na bi boye na legechu chroniqueur ya nani nolitabu boela ni pona za petit na so boela ni yona yo mo nano bani nani legechu malembe legechu donc question na eselena question na ngisela yo mo bani nano boye yo kana legechu ko ilamba nani amkimbe ko mboyenga te s'il te plaît hein sika mimi misona ngande na mimi misona ngande na zomi mango non eza kombo chimba kinga ite chape yo kana ngana silisa eza kombo se chape ngana mutu kombo se chape kimenga na mutu yo mo na se chape ko ezongi siko net mitoko yo kana nu lekechu alobi Akimbe asala ke misora na pantalon moko o katana asada bo nani moko yebiti oyeba nini ngai funa yeba ngala yebi yebi autant Karine Mokonzi ke fotanga pe lekechu comment fait-tu le Karine Mokonzi il faut natanga grâce thème la star bien sûr voilà bon pourquoi pas lekechu yebiti oh na bien botuna nanu yo zelate tuna mutu no yozo tu oyo yozo loba soki ata bamona na tana Akimbe ngo boye tu vois na ebite nga makambo yozo betela nga na ebite na mona ete na ndenga mabete en tout cas oyo ozona ndenga mabe etalika ye mais ngasko na ebike za ndenga mabete tout mona na te to yebani te comment on na ngonka lelo ouais ozomona oh c'est na bien c'est bobo c'est gabo qui non sondeni nga batonga na yebi za ba Julien Botalatala ba Dame Siluzolo ba Vincent Louise ba nani susu ba Nyamako bazini kumbi omoni ke no tena tangi na nona ba nani ba homos la noblesse te omoni donc yoko mutaki sanga kombo onga mona ebite ngai funa yeba Frédéric Akimbe siko na bi phénomène libumu excusez-moi pardon net zana répondre côté wana net siko nengo loba eke bango tu ba petit nanga siko ba petit ya ngai onga na yebi ba petit ya kati ya motema eza ba Karine Mokonzi eza ba Grâce Temo eza ba Jaël Luko Kisho ba Christelle Kabeya ba Josepha Chako ba Gloria Olangi ba Christelle Mamou ba Aurélie ba Orphi ba omoni ba petit nanga oyo genote ba les galibosa caméra ba genote te boy omona ba sango tipo ba petit nanga lena lo ba bota ba chéri les gens te lena ba naza beauté ba chéri c'est-à-dire quoi parce que nabi naza entouré na ba belle fille bazaki toko makasi ba brillera donc place oyo mabeza les ceux ba kié wana o sentiment que kitoko ekoti voilà Akimbe merci Akimbe ce que phénomène libumu na pourquoi mutu tafinga gali libumu Akimbe poni ba libumu legi munene makasi mutu to sera finga gali libumu Akimbe jamais ba finga Akimbe o mutu munene finga gali libumu
ce que phénomène en Rosani. Mais ils sont normal. Il est normal. Quand petit na otanga ba comme ba ba finga. Kasi il est normal. Donc Neni ba petit ba ko panza ka na bango garde. tebe bachanga kawana. Omoni ezaka bokolo ba note. Yeboma ala PD. Bosus ko za PD. Omoni donc ils ont so skoyo wala kuta za kwa te na pesi exemple. Ezaka sinon. Parce que muto nga Fredi Kimbe. Tala grand-père nangai le feu Théophile Akimbe Doli Lorea on a zwa kombo aza portugais donc azalaka portugais azalaka munene donc c'est un type reconnu ozomona ngana za d'abord portugais et puis na ape muta munene libumu za mabeta nalia pe bien oh yo lo ba libumu na bien yo lo ba libumu oh mais dama ko du forte ba na to ko du non alete ezaka libumu quelque part après ba tamsu ba mfiango tamsu ba mfiango mais secret na on ba tuna kovo akimbe kovo kanka vv côté monsieur Karim ko zabila baron abi alingaka mwasi na yo kovo mais yo mobala alingaka o ce que phénomène ezaka twana yo bi waza pério mais yo phénomène ezolekana et normal les ans oui et normal donc tara alinga mwasi nanga kasi ya normal ngate po yaza mwasi ngana mbal sikoyo bulekaka ngana ye. Ah, merci beaucoup. Ouais, merci à Kimbe. Kimbe, est-ce que vous avez attaché de presse à l'orchestre? Tu as attaché de presse à l'orchestre Nyonso. Nyonso, tu as dit que tu as dit show Mbemba. Suka. Eh, mandondo talanga bane. Eh, mandondo talai babwe. Ouais, nazaki on a lobby mes condoléances na vie na Godé le Fombo. Maman la biso chala mama ndenge atiki biso yebike esenga passe surtout susu atiki moi na 7 mois en tout cas lobi nazaki wana lele makasi mais toza wana to soutenir yé na encore ouais ça appelle orte. Ouais, merci Fredi Akimbe. Fredi Akimbe a personne mes condoléances na famille le Fombonien sopena donc rien à dire pourquoi pas na show Rambemba lisusu babi bientôt là ba disque mandu tala bana. Fredi Akimbe na komi pratiquement na suka pala na 20 minutes ebele mingi te pena pona mona ko za presser na timisa ko na voiture pona solo na yo ba didi Fredi Akimbe awa nana kitambo avenir Blanchard Mosaka bandundu yango yo bomoni ke to fandi à l'aise na hebité mais kopo egoza te pour egoza mama to bouler stratégie déplique ouverture album ça manini tirade appel le 10 février wana kutu omoni ndeza wana lokwa to beta na le solo ya déplique awa pour toi place à déplique ni ko tsaka ba pipi na mamungu nene le mouvement tout. Oui, mais ce qu'on a nazolo parce que likamuke nazana kitambo awa to sur la makambo ya ouverture. Et ça base à déplique. Yéoti. Mon panti sango tout. Voilà. Ouais. Akimbe, grand merci na mon producteur venanga aussi la toujours venanga na bosanyote venanga adios bulantou na beso bambote na pourquoi pas na Dominguez de Aken maison shop musique na kata villa ya Suchuga na kata Allemagne penda babi rien na dit pourquoi pas na José Moko. Ouais, venanga zo mabela motema cheval santage venanga ngaba suki mpandiawa uchaka batentira peso bambote na ah abela venanga peso bambote bele ni mtafula ngamna fulai lukana lo baboye ngamna fula zo na luka bongo te nabi yo lukana lo baboye no te viena ngai ma yakati viena ngai parce que biso tout oyebi tala ezalo ko kabwani na excusez ki émission ça yanga excusez na loba excusez pardon yoka to kabwani na te to kabwani na ve na boulot to kabwani na ve na boulot mais boye tout ça yo luka invité na okas ah quoi donc tikanga pe na loba 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 vie les news vie zoro mabiala umela nga vraiment do umela makasi talaka yo vieux par rapport à âge mais wana jeune par rapport à image en tout cas batika abula tofa puisque Zakari baba so zoro mabiala il faut fula boye ne mongonal venga mna fula
na la bouche autorisée mais les news de ça mtafulanga mais fait zonga mnafulai merci pour mes até les premiers araki bino nyonso tout nazana ba secret na bino tout na bino ya bino nyonso na lokoli mutu te hein oh na bibino tout c'est la bibino tout yo comprendre na secret ya maître Lucien Ingole na secret ya Willy Moucheni na secret ya Edi Akimbe na secret ya bango nyonso tout ba secret wana na bano mukulu kako oya kumeka tout oyo surtout bino message loba oya kumeka tout oyo wana kanila banao natanga ba komo na bango ba 5 pesa te natanga ya komo na bango pesa na sema kambusu kiriku les boss papika ba kiriku les boss na ba secret na bango vi na nga merle baou soko meki na secret na yo vie na code mondial pesa ya Willy Moucheni be na nango mais yo mtozo loba mingi na secret na yo soko meki ha italio oyo Fodia Kimbe naebi mais tu mikobo est-ce que obike nga mta paparazzi obike na kubeta paparazzi mo rasiko ya nga muta ba réalité ba montage te ça pina popandisa nga depuis kaza alo ba moi eloko mukie ouais dans tout le beza tetaka ouverture moto na moto ya biso déjà simba dans le roi déjà simba tout ça na trop le baté bana Paris partout dans le monde bazolanda biso va continuer toujours à savourer l'album ouverture banzembo ze belé vraiment ba oza décider puis bientôt là dès kaka ba otiko bisabino to sara préparation ndenge une photo ça sortie officielle ya disque na biso donc ndé toza beso ka to sisi to démarrer to beta tout kota ba Venice ba grand hôtel to ndo solo la pona sortie officielle donc il trouve le ba vraiment zate na piste kaka ba remerciement na ba tutu ba lingaka ngai ba tutu ba soutenir l'artiste depuis pomba Niels po mikolo pomba zolo barak mboko vraiment bataba baza trop mboko basoso mboko bamabata parce que moi mutu ma sale loko ya bien te elo ne peneza bien te ma otaka kiteti elo ke simbi te me ba otaka munoko kaka faut le boza rappel clair bien comme ça puis pomba pena ba gina biseza ba journaliste mususu batika kotanga kombo na ye bazono émission tout est bazo solution ya ba nyovi bataka ba 5 couches ya nyovi na elongi donc sera si solution 5 nyovi ataka na elongi aye siko ya mobali omoni depuis wala na ebala kasho omoni nde tovandi boye omoso tunde kolanga na makolo akimbe mikolo kashe bandi kashe zongi na mama musique mpona bato ve nanga Blanchard Mosaka iloka te ve nanga Blanchard Mosaka abeta kumba lelo vi aza na mikolo kutu obangi mabe vi akomi na 4 bords donc parking ya otonda 4 bords parking plein on comprend donc acho basenga bouteille ya Jack na tongo mikolo kuna pande do biloko wana ko lobate do lokwa via date so biso to nje to zana to nje bana lumumba déjà ba effet ya essuie-main donc des gars on comprend so zu pena makolo mona ke Louis Vuitton mais ça ba journaliste mususu basuki sa bango likolo ba filma bango la se toma pena koto zo njire char de combat wana na problème ya langage lingala kuto lo bango bien te boso ba peso 10 minutes ya français okoka ko s'exprimer pendant 8 ans ba journaliste ba koma ya bato donc te boyebi ba collègue na bino o baza ba journaliste ya ba musicien nani ebele ba journaliste baza ba chroniqueur faut pour le son bien faut pesa conseil frère na bino Ken Piana faut lukana solution ya soulier na ye moi soulier na lia moi soulier la takana ya no mabe et pesa forme pour yaki ko yamba on émission toni angano émission na ko lekate émission bato ba délégant émission Ken Piana so tala ngo pena bien et c'est émission mutako lekate ndetinga na tala nga depuis kinda lobby atanga ka kombo na ye te na be émission na ye lokola bango bamoni musique ya Congo Michael Jackson na Congo azakate lelo peuple congolais koma beta bien bayoka musique ya bien bayoka message ya bien so bo beti bilo na bino za longo mabe simbité oh poni bo koma problème na mona bato so bo beti problème na côté botele ya mutema bo suki sana yango kuna eno boko mabolala na combat depuis bola mkona combat Sigilite Kangol merci vraiment boki ndenge mopandi sango depuis que kana bango ke mboko yo bataba
basoso bamabata baleki trop alors faut comprendre na pesi mbote nanga na Landry Chilombo na pesi mbote pe na pesi mbote na Blachaka banga balobi 1000 pata za formité ka Mbelgien premier du Paris en tout cas bana Paris mususu bolimbisa mikolo mabanga ko moi passe vraiment. Ouais, merci Git Kangol. Rapidement, Frida Kimbe va dédicace na bande retour. Il y a des prix qui t'ont préparé. Vous préparez na kofinga toni. T'es préparé présentation album nae. Kofinga te solo ba. Et puis Kimbe pe ozoko na ko bande. Donc on a parti au lieu au milieu du village mais au milieu petit côté des pliques la Benji Git Kangol tout koloba. Yango ngalinga ngo. Omondo lobi bien. Omoni leba mona ngana héritier. Oh comment héritier ndeboui parce que le on a commis des pliques donc c'est que j'ai ngozo que moi bien beaucoup moto ça ndenge de po nani goga na lobage note bato ça te ba na loboto ça ça dit quoi retirada et c'est bimaki bo sepel nango massa azo préparé déjà présentation à disque déjà bio était camion massa na pe a exagéré héritier watana bo exagéré $100 wana takutango et puis le Congo dialogue aussi au lieu d'invitation au lieu de batch aussi double billet de $100 à la part de Pierron Ngombo bisona cameraman nanga atayo moko et puis yo kama be susu na bengi héritier na bi héritier tchanga billet ko abino o somba namasa na yo o somba et puis na sombi ngai Adams Karine Carmel biso tout au pays billet wana même petit nanga cameraman nanga Herman Amporio yepé a sombi billet na ça dit quoi nyoso to wana ezaka munde bino bo sombi nde biso le sombi ezao ela saka bolingo ya musique congolaise donc il faut tout soutenir ba artiste na biso po ezala bien mais muto mbongo makasi lokola Merlin Bao vient ngai na Amisi Welo donc il faut pas ou maintenant moi muké pour nganga vraiment on a préféré na zanano et puis madame nanga tala ba te belé balingi su ngate balingi na bango yo et ça nga bien c'est nga ma bien po balingi nanga balingi yo c'est-à-dire quoi nga Frida Kimbe na saki choix bien ozomona donc le roi na saki choix bien ya kozwa kovu viveka à l'international yango siko ba te ba préféré batali ils ont moins no botit ba batali beauté à moi na batali qualité ba bino c'est gayé. Et puis na bino nyon surtout bolingaka akimbe doli lore ya bota ba chéri kalita bajo naza moto na libumu nanko et ouais, ça merci l'okoté merci Frida Kimbe un grand merci pourquoi pas na harmonie totale na kati ya London na personne ba mbote belé un grand merci lisusu na venanga moko Pierongo mo pourquoi pas na Chiroma mo boss de boss na kati ya Luanda na bosani yote diesel la London City agence na biso pena yango na kati na France pena na Paris na Château Rouge wana remarqué diesel la toujours babi ba kolie zo na lembi babi wala patron moko katana la noir oya noir sikoyo bakei bazongi bazozwa kaka te bo siko lelo na natsango te poani na bilamba moko na loba na yo olata kaka patron na mingi poani ba mo bengango jina noir soka wana segindi baba barundi bakutana na occasion na wana donc on dirait pe bacha yango ka bo sikoyo na okabela ngo bango ba yolo bi ba lobit siko ba lobi wana merci Frida Kimbe ba lobi za raison te merci Frida Kimbe biloko zo lata mikolo yo oye biloko lata mikolo yo ba Adidas sikoyo ba kecha Adidas wana apa héritier na monaka la ta yango na bango nio surtout mutana ngazate ba Adidas wana. Merci Frida Kimbe. Ouais, merci Frida Kimbe. Nous. La personne qui m'a maman Francine Ngeme Babi, monté maman là, pourquoi pas na Yashiko de Wolo na Bisomoko. Ya Willy Moucheni code Amboka papa social. Les puissants, plus haut. Ya Willy Moucheni code Amboka, balobi les vrais code. C'est ya Willy Moucheni code Amboka Christian. Tu peux rater ya Willy Moucheni trop. Ya Willy Moucheni. CongoDialogue.com.
congodialogue.com.